Toboyi influencier na mboka na biso Congo. Toboyi influencier na mboka na biso RDC bilenge botika. Voilà, merci beaucoup Naba téléspectateurs Espace Congo Télévision 1, la chaîne de persévérance toujours. La chaîne qui vous aide à découvrir ba quartier Nabino pe ba commune Nabino yango yo na Espace Congo Télévision 1, la chaîne de persévérance toujours. Lelo émission Nabino quoi oublier les coins oubliés les coins oubliés to la sanini le coins oubliés tokolobela maema koleka na njili. Donc précisément na route c'est comment beaucoup na route c'est comment faire beaucoup na njili ndenge lolenge zali et ça ba coins oubliés beaucoup na ba quartier na bino ba quartier 5 beaucoup na ndambo ba quartier 3 ndamusu ya ba Sainte-Thérèse ba donc partout to la sabino beaucoup njili ndenge zali parce que na la kapenga mongo te na la lolenge na bandeko mingi o bandaka mwana suka badika na profiter occasion en fait ça ba salutation nga ba salute na ngai na sous l'enzongo à partir des États-Unis coup de chapeau Pépé Tasse de Rassemblement Congolais coup de chapeau pourquoi pas na mon grand frère que j'aime beaucoup Richard Le Mamadongo toujours ba coup de chapeau na bino ba salute na bino bozali mbena mbote na bino belé na pesi mbote na les amis d'Angile Tumba à partir ya Soudaf Alain Lutumba bino nyoso ba Yves Kelele mbote na bino vraiment donc mbote na bino lelo to ça bino ba réalité c'est que se passe na commune Angile ba réalité vraiment c'est transparence bon mon Angile comme na vraiment na vache maigre distostique tozoye ba Angile to kende wapi to éviter Angile yango to comme ça on nini. Bon, la route, c'est comme ça, niveau quartier, où tu n'as pas Mawato et Paula qui faut le Gimbi. Tout le monde hein? Vraiment, tu éviter qu'est-ce qui se passe vraiment dans Njili. Et mission, on quoi oublier, les coins oubliés, tu démontes à Rabino, tu as nion sur Magoleka. Hein? L'émission qui vous aide à découvrir tout ce qui s'est passé. Dans la commune d'Njil, Yango comblé. Maski, Nabi que j'appelle tout derrière caméra, Nabi qui a bégo balancé, bah, élément vraiment. On se retrouve tout juste après. Suivez d'abord. Bande Konangai. Tata nyonso oya boti bana na ye azalaka na posa bana baye e basosola inde tata na bango e bongo biso lelo tobosa na fumu kimbangu topesa ye mokongo tokoma kokumisa batata misusu kala pasi soki tososoli ye te tokosala eloko moko te tokozala kaka na pasi fumu kimbangu azali motindami ya tata nzambe kolonde ya mimonisaki mona pasi oye amonaki onyokoma oye anyokomaki mpona biso kasi lelo yebi ete tata nini yango alingaka bana na ye babosa na ye mbelela nzambi ya bakoko na yo e tata mpungutulendo e tata Comment on a comment on a Féroce Mata? Féroce Mata, donc autant Njilo vraiment. N'est le lingue Njilo zo comme là. C'est là où autant Njilo vraiment des natifs. Hein? Mon yoko bala batala yo. Bon, Njili vraiment, ça Njili biso to bote mais Njili, mais vraiment to c'est pour la mine était na ndenge ya. Toujours vivre en Njili salité les qui trop. Même la biso surtout mingi na côté na biso terrain Sainte-Thérèse. Vraiment donc ba tili biso ba camion ba zoteka ba camion ba salité combien ba côté ka ba masanga o bi place de check ya ki complexe sportif mais si quoi comme sika moko ba zoteka ba camion ba zoko donc vraiment c'est impossible pour na pratiquer na bi place à Sainte-Thérèse on est comme donc passe donc salité les qui trop au lingo comme même tir na ba terrain côté basket salité na salité mais est-ce que donc après ça on sera menti salongo salon vraiment donc ba policier na so ba leki ko ba 300 francs ba 500 francs ba ça la salon ndeni moya au sala salon ezati donc tant nyos ba ko leka ko zo ka ba mbongo au sala salon ndeni donc salité vous s'empirer toujours partout au que donc salité surtout mbule bet na terrain s'intéresse au leka ndeni au leka te bongo siko yo pona nzela njili nzela ne tutokol ba côté à des casiers vraiment comment impraticable surtout ceux qui mbule beti pas si donc les gandéni au moins le transport pour comme même petit segomaf transport comme à 2000 1500 ce que ça tout tikali surtout na bata moto mu bazoko ko aider biso mingi. Merci beaucoup autant natif de Njilois dernier mot au lancer batalonini pour ya bato libanda vraiment na bato bazota na libanda balinga ba aider biso d'ailleurs ko aider biso duneni pour biso ko toche bato ba burgomestre na biso Njili toche bango confiance tozomona eloko mo bazo salezate. Donc eloko mona rolo bagout na bato bazali bande zati puis biso mona foto zana force wana pona to matsanjili ezana ngoti mokimbango aza motina mi alibota bayindo nyonso
Fumu Kimbangu ayaki pona loposo mwindo. Fumu Yezo ayaki pona loposo pembe. Fumu Buda ayaki pona loposo rouge. Fumu Mahoma ayaki pona loposo jaune. Takimbangwe Tata la pasi omona pona biso baindo. Tata la kokanga mokanga pona ngai moindo. Tata konyokoma onyokwama pona ngai moindo. Kasi ya lelo yo topesi yo mokongo. Bandeko na ngai tata nyonso oya boti bana na ye azalaka na posa bana bayeba ye e basosola ye nde tata na bango. Ebongo biso lelo tokosa na Fumu Kimbangu topesa ye mokongo tokoma kokumisa batata misusu. Bonjour. Bonjour. Comment nani? C'est Jomo Makonda. Merci beaucoup Jomo Makonda. Bato ba otala yo, bato na poto ba otala o émission na bino, émission comblée. Émission comblée to bela nini, to bela maima ko le kanjili. Tant que ozanjilo botami na njilo ko na njili non. Siko yo ndenge makambo le kana njilo, ozo mona ndenge ni nechi de commercialité. Bon, eza mawatro makambo ezo kana njili. Njili na biso presque mingi batera se kufa. Donc mai illegal sou kitote. Mingi ba poubelle komaka mingi na batera se. Bato ba kombola ba mapango ba nini obwaka ba matiti na bango ba indisi na bango na batera se. Batera se msu banda flamatika e koma boucher. Alors mai sika okende zate. Donc mbula kuto saison tozana ko moi bien. Po kalate mbule bandi. Kalate zo banda. Alors banzela nyonso koma et comment fouti au latiche aussi reportambola ok ndata s'intéresse donc bisiga rotama makolo ya rotanga mais peut-être ba bourgmestre wala ba natif ba notable notable zali anjili notable anjili bazali mais tout le monde a appelé bangote tout le monde a bangote boulot moko ba ça les ate salongo quand on dit kin bopeto ngope tozomona na songote alors ezama passe. Donc ba continue biso presque bana mai belé to apena ba continue belé ba njilo bazali to na ba député provinciaux to na ba député provincial to na ba ministre to zana ba colonel ba généraux bazali ba njilo. Donc ba tia pour njili na biso ke de liboso pour moi développement et côté ba so tali ba construction pe komi na njili pe belé ba immeuble kale zalakate mais c'est quoi bah demi comment kalatola par parcelle mobima binomoko mais lelo ba parcelle comme parcelle mo comme 5 parcelles alors voilà, merci beaucoup à téléspectateurs botala biso à partir de Banamboka bolandi bingi papa na biso Jomo ngi a PC ayeba détail na ye mais ngala loba mingi que njile za njile bato belé donc bato na belé ba notable bazana njile ba notable bazana belé bato ba tambola vraiment bato bako kende sango bato ba kenda sango lokola ba fils kabe ya ba jo ba sadisa ba kenda ba sango pepe tas vraiment botala o ya commune na natif eza epai bo wutela epai bozali njile pena ikomi distosi kamoro vraiment to ebité to to loba nini vraiment o rotambola ndelo ko ba sorte ba kiai lokola soki ndenga njile vraiment ba vache maigre totala boy ba parking amituka totala boy nzela kutu nzela moko e kufa ndele kufa ba garage ndele kufa siko to yebite vraiment ba ndo botala biso vraiment to yebite to koloba ni pona njili oya ya ba saper njili oya ba dida simba ya ba selezino ya ba to ba kenda sango vraiment na njili mais to yebite siko yo to ba nini be veli vanga sele to yebite vraiment reste à suivre nakati ya émission toujours na comble à suivre bande konangai tata nyonso oya boti bana na ye azalaka na posa bana bayeba ye e basosola ye nde tata na bango. Ebongo biso lelo tokosa na Fumu Kimbangu topesa ye mokongo tokoma kokumisa batata misusu. Merci à tous qui ont suivi l'émission Comblé. Vraiment la commune a souka na émission na bino Comblé lelo et puis ça m'a dit na mwana ya souka ba dika na Serge Bolo toujours na commune a souka on a profité ka on peut ça mbote na ba banso ba na mwana souka o bazadi banda mboka na pesi mbote na famille nyonso ya Chipatoka mbote na partir à Londres mbote de Mbenza mbote na ba o ya ngai donc Junior Lubaki Flori donc Flori Lubaki bozé belé à partir ya libanda mboka donc bozé vraiment belé na pesa mbote na bino na pesi mbote na Serge Ukeba na petit na Chris tanaka antavanga ya Serge Bolo Jean Bolo et ça la bien. Quand je dis merci à tous qui ont suivi. On se retrouve toujours à la prochaine numéro. Au revoir.